Kabila lobby ou élection été comment qui peut Kabila de Kabila to deal na été décembre là nous sommes comment décembre été alors la bengue bolanda été ma lobby la population landa bolanda été population et landa été mais to deal na été décembre kako merci beaucoup Parafeli mais Kabila Kanambi moi ndeke liloba nanga ya suka naloba na yo nde naloba na yo soza mwana maele banda okimaka no lere yango po banda ozwaki biso tozo bayokalaki yo mawa na décembre tokomisa ya 6e mois tokomisa ya 6e mois ti tokende boyi 6 mois so etikali kosala so aventure te soza mwana maele kima nango deja na malembe kima no na malembe bonga novembre nazoya nayebisi yo Poyoka. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la www.congofrance.com. Très heureux pour moi de vous retrouver encore nombreux en train de nous suivre à travers le monde. Vous êtes en train de nous suivre partout à Paris, partout aux États-Unis, où vous êtes en train de nous suivre, chers internautes. Vous êtes à la bienvenue de cette émission Showtime avec votre humble serviteur Yannick Wenge. Moto Tonda qui bonne zambe, ça dit moi en colo vraiment. Alors cette émission, vous savez bien, les émissions à Bino, vraiment la foule d'ici pour la cause, bah combattre, cause voix ya bah combattre bah congolais, n'engue bah bundaraka rapport na mboka na bango, bah les propos toujours tenus dans cette émission, ça engage que son auteur. Navana na ramoni Parafeli benga na téléphone, je sais pas, ceux qui a benga linganini, to awa to le besoin la police station ya Youvel, la carte d'info d'ici, police station, la police est en cima la biso, Parafeli au benginga. Bonjour d'abord. Bonjour Yannick, bonjour. Ouais, ça va. Tout le monde au benginga na tongo malamaro bona habité pour mango les années Parafeli. Merci beaucoup. Bengi pour manana maka benga loba mais na loba ka mke. Ouais. Na bengi pour ne so Kabila lobby ou élection été kombo ki pe Kabila te. Kabila to deal na été décembre. Dans so comment décembre te. Alors la bengi bolanda été. Ma lobby la population landa. Bolanda été population et landa été. Mais il dit le 10 décembre kako ngai mozo kebite soka résister 10 novembre ngamo na sanksasa bolanda Kabila te donc ngai donc moi rolo bala bana poto botala o babi je reste ndiko le tout puissant monsieur le millionnaire boss na biso José Didi Puma botala biso siko maman Miminduma 0044 maman Nadine Mali la botala siko parole ni makaso ko ba monde entier botala siko on appelle ça bango na mbote mais ba maman Nadine banani bolanda bango te bolanda Kabila te Kabila to sila naye ngai mona zokindi décembre nokende poto nokende kisasa nokende kisasa vuli pas nazali na banzela nyoso tu nokende Kabila ibanzelo ngalo kende te na tout nzela nokende là que 10 novembre ngalo ke Congo. Merci beaucoup chers amis fidèles téléspectateurs, toujours dans le cadre de cette émission les promos tenus ça n'engage que son auteur Parafeli sangoni niveau oyo bengel biso na bengi bino pour expliquer bino que mais ça va congolais nous surtout partout dans le monde entier mais ça wayambo mais ça commande so batu nyoso tout bon parce que moi muke na bangota un rende ta deux rende bon tchaka na kesa ba combattre en Afrique du Sud mutu moko apesa ka lisusu te détournement de fonds et ça même la caisse va combattant oh on a moulai secrétaire au Kazadi à ça détournement de fonds alors il y a un sabino qui compte wana ils ont résisté soute et puis il y a secrétaire n'a révoqué à sous secrétaire te na mikolo ko ya ndebo mona secrétaire sika et là on a bengi bino pour expliquer bino yango siko va détourner fonds comment ezaki ndenge nini pour ya zaki secrétaire biso to yebi o to yambara na émission à détourner fonds comment yo za la mboko la banque yo za la mboko o ça la banque voilà c'est la banque est-ce que so 1000 rene na kata compte et puis compte ya communauté ba ka compte on ka ndingo jamais ala nanga la combat na zalanga la problème na mutute na za problème na mutute même ma salanga pas de na bishop Élysée na za problème na été yepé na longola ka Michel na Tchakai Michel Onyangondo na Tchakai Kazadi a supporté passion Michel Ayokaki azon la combattant normal to que no marche na Michel mais ça comme mission na Michel yepé a supporté ndenge wana donc la minute yo Afrique du Sud secrétaire Azate secrétaire général Azate et puis compte Moko ils ont existé ils alité
Et là, on a vu partout dans le monde. En Afrique du Sud, il y a Mbongo, le Kouta. Tokangi compte Wana, et ça, la banque de Kangiango, soit disant que Kazadi a celle des détournement des fonds. Si vous avez un secrétaire d'État qui est aux Arnagnes. Je ne sais pas si vous avez beaucoup. Là, la déclaration de combat, vous avez dit que là, la déclaration de combat, vous avez bien compté. Vous avez bien compté. Vous avez bien compté. À Cape Town, on est sur la petite langue, Malila. Malila. Bozola Nangai, Nena Balabino. Kazadi na longo lié. Nena longo Michel. Nena longo Maurice Okungu. Ba supporter. Il peut à supporter à son combattant normal. Tito Luka secrétaire Moussouto Tiaï. Mais hier na minute on est ngala lo baboy à Longwe. La police on a fondé le caisse. Là quand pour la bonne communauté aller. Oh donc nous obéis la police a fondé la caisse. Mais avant le caisse mbala moko. Na bongo aller et là on a bengi no. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs. Il n'y a pas qu'à faire mokonzi ba combattant. Nakati ya mboka o nous boyebiye bo message na déjà pour na yamba mikolo moi trop. Boturo ba propos à tenir pour na secrétaire à paraît-il a détourné mbongo. Détournement de fonds, détournement de fonds. Détournement de fonds, ils sa communauté mais na minto eloko zate ayeko lo balanga ke o bakangi compte. Na tourner compte ezangi mbongo nakati. O ezangi na 1000 rand. Ceux qui ont 1000 rand, ils ont petit dans tous les beaucoup. Bah aucun compte. Les règles on a quand on a ça on a cinquié le prochain jour. Le cinquié pesangai il y a là on l'écran d'émission. Il y a là on l'écran d'émission à un angoté. Le prochain jour il y a réussi na réussi pas hier moko avant ça l'émission là ça là yo qui ne ça on a dans ça l'émission nous avons secrétaire tout secrétaire Moussous pour l'équipe congolais tout la maille était. Le cas où on a été contrôlé compte wana azate banda contrôle fongolango nous a détourné à contrôler en azate. C'est pour vérifier en haut ou en haut bon mon carte. Donc vérifier très petit ko classe karabatut. Ko classe karabatut. Ba fongola compte hier na passer mon pita. Assemble pas Chico. Passer Chico, les rota makambo dans le baïba que pita on la paix. Balembo va combattre. Il y a Kazadi. Il y a on a lobby qui a sous secrétaire et puis Mutumoko aja sous mbongo na kesa ba combattant au compte ba combattant eza souté jusqu'à nouvel ordre jusqu'à nouvel ordre wenge na sayo abitlanga tina lo baboye de la minute zo makamonga na lobby tsango na kati mais Kabila oh to ngolo ba au référendum au élection ezate eko simbate ngala o élection en novembre. Mais tout le monde mon ancien Boukaki prison a évadé ça na Congo kuna tona makio ozaki vraiment d'accord ozaki par rapport à Mambessa mais ozaki d'accord mais tout le monde on dirait ça j'ai mort parce que mon ancien million a bimi à lobby gazo ça la rébellion bino bo mona ki on dit gazo ça la rébellion soka ça la rébellion nous sommes d'accord pour tous les Congolais parce que la rébellion pour tout Bengano Kabila. Sans qu'on ait Kabila, au moins c'est une rébellion. Ça va. On met que rébellion et que ça a raison Kabila pour élections à la tête. Et Talibi soit Kabila Masgo. Dans ce cas que novembre na kosa na Congo. Tu vois ça na Congo. Il veut ça rébellion. Non ça na Congo. Tu vois ça na ça. L'autre na kosa na Congo. L'autre na ça na Congo. On a pas Kabila chance. Mais en novembre, voulu ou pas, ngaza na RDC. Ngaza na kata DRC, voulu ou pas. Na okota. Mais par rapport à Luki, on va passer un bon moment pour changer Maloba. Il y a raison à Congo. On va changer. Bon, on va passer un bon moment. On va passer un bon moment. Na boya ka mponi. Na teka peuple langai peuple ngakufa. Na trahir peuple langai. Yo so apesi ngambo ngota apesi ngata ata 1000 rand siko ngai na yo. Na opesa combien, na opesa combien, na opesa nani combien, na opesa nani combien. Na ati na mbongo na binote. Et puis la kemba langa pété. Na vie langa normal. Na vie langa normal. Ko langa makambo zo de mission tout langa ngote. O apesa ngambo, opesa ngambo poani. Kala kala zo ngambo, o te opesa ngambo le na sala ngote. Merci beaucoup, Parafeli. Mais Kabila, Kanambi, mwana ndeke, lilo balanga ya suka, na lo bana yo, ndeno bana yo. Soza mwana maele, banda okimaka no lere yango. Po banda ozo kibisoto zo, bayoka la yo mawa na décembre, toko bisa 6e mois. Toko bisa 6e mois. Tito kende boyi. 6 mois so etikali. Kusa so aventure te. Soza mwana maele. Kima na déjà na malembe. Kima na malembe bonga novembre na zoya. Na ibisi
yo po yoka na pesi mbote na suka na bandeko na ba combattant partout bazala mbo na monde na pesi wa yambo bokechu so mbote na yango yo commanda eso mbote na yango yo bakazadi place bozali mbote na yango yo ba petit na ba die mafimbu ba John Sokoro ba Michel Onyangondo bino tout ba Saint Paul ba Mukendi champion Mukendi bino tout mbote na yango ba petit na bundala bino ba Fidèle Jaguar mbote na yango mais ngala me mabino na kim en novembre donc émissionné surtout. Merci beaucoup Parafeli, novembre déjà à Kinshasa. Pour finir avec toi, par rapport à Dokolo arrivé à Kinshasa, Zoyoka par rapport à Zo recruter les Congolais pour qu'ils Kolongola Kabila. Bino maman bozo trouver encore. All right, dans l'anglais. All right. All right. Ngazo na posa ka mutuka ko longola Kabila nanu. Donc ba ko to ebelit. Soka ta yo petit na Yannick Zibul o ko longola Kabila non c'est pela na. Ata Dokolo Zibul ko longola Kabila to c'est pela na. Ata nani ata bano amike ngala ko formé na bana amike ba mujahidin amike so simbite bilo mona makamanga sala novembre na bana amike na Congo do ba Felio mala ba amike na bana amike ba mujahidin ela na bana mujahidin na bunila batutu boyebi mais na maturo na ba mujahidin na ko na Congo na novembre ba mujahidin bana ba congolais ya botami awa o ba 17 ans ba dini na ko na ba Congo ba na ba Congo bapara ba combattant na zala bango donc na bana na Congo na ba mujahidin etali mutute makamulanga ya makamulanga novembre na banzela tout na kota Congo wana ata bokangi ba frontière tout ngala okota pona Congo. Merci beaucoup babi na minute na Kinshasa bazo kanga bana nyoso oyo bazo teka ba mbila par rapport à ba mambo esalamaki ba oteka nini mbila. Donc comme ils sont à mon ambila bosseke aux hommes de mon ancien longo panza comme bombe par rapport à maramazo kangaba ba ko sala le côté pour wana ba congolais moi bana wana ba congolais ça que mission le kaki de remat na bilo ba kulu na wana ba bimna makala ba ko sala vaccin bon moi ba ko sala vaccin ngabelo ba mujahidin donc ba Congo action c'est l'action ndenga no kiko ba mujahidin no élection ba mujahidin e ba ngote o wacha ba bombo zo ke beta partout ba nini olandi te ba catholique te beta ma nini na me ba mujahidin nga ba nga miki ba bien formé ba ke école chaque tongo ba bien formé ba me ba Congo turo donc ezala ngo jeté ba ba do lukutete ezala ngo jeté nga seki na be mutumbongo te apesa ngambongo na déjà bien préparé na mujahidin nga ine na ba Congo. Merci beaucoup. Les propos tenus dans cette émission, ça n'engage que son auteur. Bimo Booti Koyoka, Maloba Oya, Parafeli, monde entier, partout, Yoville, Afrique du Sud, Mobimba, Djobour, Captain, Botalaka, émission, Botoka, Makambu, il y a Parafeli, Toto Kabanayo par rapport à gouvernement, fonctionnement, Merci. Depuis longtemps bala banani même basami badi bangatu baleka bangotu bazaki soit disant tout ça ba côté moko tout ça ba côté moko avec ça bango ba yoka gité basaki mama ngongi so baza batu malamu il fallait pas ba kota la gouvernement ba travailler na Kabila na mito ba ko démissionner bango surtout ba lokobe musala na mito ba ko démissionner ba lokobe musala mais loka ba yoka te ba ba na bango tout bana mulongo Kabila oyo tokozwa awa en Afrique du Sud. C'est son problème. Eux sont membres du gouvernement, eux sont ministres de la santé, eux ministres des affaires foncières, eux ministres de la WAP. Je suis aux yeux, papa, Italio. Attends moi na yo. Oh attends moi na yo attends yo moko. To boy na onga na kozo awa. Onga na kozo mboko Italio. La petite na capitaine bazoyoka, ba général Malila, ba katakata bazoyoka na minto onga na oloba. Ba yebi capitaine yebi mavungu pe na Dirban azoyoka Asha na Mpumalanga azoyoka awa kuti mombadile esoyoka mi yokende kaka tselenga émission oyo badio soko boyoki yango na lobby. Numéro de téléphone? Numéro de téléphone ngai 073 42 83 249. Merci beaucoup, Charmy. Merci beaucoup, numéro Parafeli. Charmy, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Nadine, c'est un moment.
Il y a quoi pour la bino pas caféli pour leur passer un message oh il y a pessi mais les propos tenus dans cette émission ça n'engage que son notaire. Merci beaucoup à le boss José Dipumba, merci beaucoup à Jaurès Ndiko, le tout puissant Monsieur le millionnaire pardon. Merci beaucoup à 0044 maman Nadi Mali la moté Maya papa Dr Alain Kombo. Merci beaucoup maman Miminduma. Merci beaucoup à tout le monde. Bino Sobola émission la biso pardon. Merci beaucoup la bino tout. Derrière la caméra c'était Cédric Itoukou. D'ici là portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.